progrès na IDPS tokosoutenir Jean Kabou na mamoate biso totindaki ye taki négocier poste oyo bapesaki ya premier vice-président na assemblée ye moto akoyisela biso mamba basénateur mpo lelo ye azala na esika na yango biso force du progrès IDPS tokosoutenir makambo na ye te ndenge anégociaki poste na ndenge na ye asuka nango bongo anégligeaka biso base afinga biso bavoyou mais bato bapesa ye cheval oyo place akomengo ezali IDPS yango abenga bato ya décision finale basala makambo na biso oyo asala mobulu liboso ya permanence biso force boye toneutralize bango toboye makambo mobulu awa tozala bokabwani te soki tokabwanaka me mokolo Kisekedi akufaka efalaka topanzana tokabwana te lokola ye nde aya bezo tokabwana nzambe mpe asali esprit moko tobenga yango esprit kisekeliste ekoteli Janine Mabundu alongoli ye awa mpe tolongole oyebi tobeta yango evapo nde pa yawo permanence ya libanda se ozomona tokanga permanence ya fongole eza ya ye te mama ye abenga biso bafoayu te yo obwaka bafoayu otisundeli bango na balabala lelo bafoayu wana babundelo Janine Mabundu abasala eloko wana auti kokutana chef de l'État. C'est ça. Oye ya kinga na yo toyebi te. Mais tosengi kimia ekota na limito mobulu ekosalama te. Mobulu ekosalama te. Wa koluka mobulu biso moto kobeta yesinga fimbo eza CPI. Ndeba ke wana biso kombo soto sio na balabala. Mabe na biso. Tolingi mobulu te président boyi des autres. Fatie mo boyi batu batumba pine. Wako tumba pine okuta na biso. Bakende basala ma parlement za kuna. Atinda batu bacha bafongola na paye di peuple. Awa te oza ndako papa la biso sombela biso. Via tika biso so yaninga sama kamuna décision finale nezali. Abenga bana décision finale wana. Batumba tali boso ya pia décision finale. Awa te limetete. Limete to boyi makambo biso ba voyou. Tolinga te voyou muso sa désordre. Ba voyou ya finga biso. To boyi na biso ki voyou ye monda ninga sa voyou pe na moment au coronavirus. Ils ont frappé. Le président boyi. La population biso nde to la base. Base biso IDPS, biso force du progrès. Biso tolobi était clair. Démocratie et salami, il y a eu un état de droit. État de droit et salami au chef de l'État Lobaki, liberté d'expression, ba député basali pétition na bango, balongoli muto bali kolongola. Vi poste wana oyo ya premier vice-président, eza poste ya IDPS. IDPS a koluka susu mutu kombo ya mutu oyo rotinda po ba remplacer na kati ya poste wana. Lelo biso tozali a na kati ya limité, trouble ezate. Tolingi mamba trouble te, vi toza en confinement, tolingi problème te. Oyo nyo surtout alingi kosala ba trouble oyo aza un individu akene na palais du peuple. Palais du peuple eza wana bisika oyo ba destituer mutu na bango Jean-Marc Kabundi. Biso toza batu ya IDPS, biso toza base, biso toza force du progrès, toza concerné te na makambu wana. Nous c'est l'IDPS, biso tolingi kimia eza na kati ya mboka. Président de la République nde aza numéro 1 ya ba institution nyonso tout. Comment quand on ko soutenir eza mutu nyonso tout o arose à la même morale na population na base. Donc on peut arose à la même morale na collaboration na chef de l'État son excellence Félix Antoine Tshisekedi. Nous le peuple congolais na lolenge o tozali awa biso toza ko s'abstenir na décision ya chef de l'État. Nenge toza nata d'urgence, nanga toza na confinement, nde toyoki message à chef de l'État, balobi ete dispersion nini entroupement ya 20 personnes te, domoni biso toza na biso na base na biso bisika tozalara. Tolingi trouble te, tolingi kimia ezala na mboka, tolingi ete mutu na mutu a exercer ba fonction na ye oyo elongo bani o epesa melie. Donc la vie continue. Ce n'est pas aussi la fin du monde, la vie aussi continue. Donc atikali député simple a ke négocier na parlement IDPS azana muto a rotinda kombo po bavandisa ye lisusu na ebonga wana ndeko Kabunda auti ko kwesa mala parlement alingi ya sala eloko oyo eza interdit na vis-à-vis ya période tozala ngo babengi confinement COVID-19 au chef de l'État pekisaki ko sangana plus de 20 personnes.
sikokobenga bato na permanence mpo baya kosala mobulu vis-à-vis ya kwa biso boyi mutu moko te même biso di progrès tokendaka na permanence te mpona kokende kosangana na réunion quelconque c'est-à-dire que toboyi na biso makambo mpe toyebisi ndeko Kabunda soki oza na mposa ya korevendike poste na yo oza oblige okende na décision finale ya bato oyo balandaka yo oyo balandaka IDPS te oyo balandaka un individu bosoutenir ndeko na bino Kabunda ye wana uti okwesama et concerné force du progrès te mama biso to respecter ordre de chef de l'état tout ça na confinement Covid-19 bandeko bosokola maboko bolata bakashine bofana bandako faut pas se distraire na bamakambo oyo nyonso ndeko Kabunda azosala biso totindaki ye akende na punda te biso mpe totindaki ye akende kozwa poste ya premier vice-président ya l'Assemblée nationale te biso tofana na sanse te aliaki ye moko alongwe mpe kaka ye moko en tout cas na sepeli ya trop bon na journal lelo toza na problème ya Jean-Marc Kabundi. Alors Jean-Marc Kabundi en tout cas aza mtayi de pes mais elo ngisa nga passe mingi po anedija biso awangala ki biso base kaka ye moko alobaka base ne makambo kaka ye wana susu awangani base toza na ba dossier entre na Jean-Marc Kabundi la partie alors mais azoko résoudre problème na biso te était que ba combattant biso toza force du progrès alors na biso force du progrès kutalinga ko sentir biso te eloko non ya liboso lekela biso mais soki otali histoire ya makambu Kabundi aya akuta force du progrès ezala les autres wana baya bakuta force du progrès à part force du progrès ba combattant baza ebele ba mouvement ebele na kati ya parti ba combattant ya parlement debout na biso nyonso en tout cas Kabundi anedija biso ya passe nde yango wana o ngana zana na motema mais là on a na Jean-Marc c'est quoi Jean-Marc soki balongoli yo na poste wana ezate ke olongo IDPS soki balongoli na poste wana ezate ke olongo IDPS ozaka na kati ya IDPS posa combattant tobundi na yo pe merci mais soki balongoli yo poste wana ezaka ya biso IDPS nde toza wana so balongoli yo tika mutu mususu batia ya sala donc poste wana ezaka ya yo moko asa yo mone uza mutu maele en tout cas na osenga na yo lokola biso tozolanda mouvement ya excellence Félix Tshisekedi le président en tout cas tozaka na sima ya président biso Félix Tshisekedi en tout cas makambo ya Jean-Marc en tout cas boti kango esala mabongo po ezapeka bongo merci beaucoup progrès na IDPS tokosoutenir Jean-Marc Kabunda mamwate biso totindaki ye takende konégocier poste oyo bapesaki ya premier vice-président na l'Assemblée ye mutu akweyisela biso mamba basénateur mpo lelo ye azala na esika na yango biso force du progrès IDPS tokosoutenir makambo na ye te ndenge anégociaki poste na ye na ndenge na ye asuka nango bongo anégligaka biso base afinga biso bavoyou mais bato bapesa ye cheval oyo place akomengo ezali IDPS yango abenga bato ya décision finale basala makambo na biso oyo asala mobulu liboso ya permanence biso force po toneutralize bango toboye makambo mobulu awa tozala bokabwani te soki tokabwanaka me mokolo Kisekedi akufaka efalaka topanzana tokabwana te lokola ye nde ana bezo tokabwana nzambe mpe asali esprit moko tobenga yango esprit kisekeliste ekoteli Janine Mabunda alongoli ye awa mpe tolongole oyebi tobeta yango evapo nde pa yawa permanence ya libanda se ozomona tokanga permanence ya fongola eza ya ye te mama ye abenga biso bavoyu te yo obwaka bavoyu otisundeli bango na balabala lelo bavoyu wana babundelo Janine Mabunda basala eloko wana auti kokutana chef de l'État. C'est ça. Oye ya kinga na yo toyebi te. Mais tosengi
kimia ekota na limete mobulu ekosalama te. Mobulu ekosalama te. Wa koluka mobulu biso moto kobeta yesinga fimbo eza CPI. Ndaba ke wana biso kombo soto sio na balabala. Mabe na biso. Tolingi mobulu te président boyi des autres. Fatie mo boyi batu batumba pine. Wa ko tumba pine ko kuta na biso. Bakende basala ma parlement za kuna. Atinda batu bacha bafongola na paye di peuple. Awa te oza ndako papa la biso sombela biso. Via tika biso so yaninga sama kamuna décision finale nezali. Abenga bana décision finale wana. Batumba tali boso ya pia décision finale. Awa te limete te. Limete to boyi makambo biso ba voyou. To linga te voyou muso sa désordre. Ba voyou ya finga biso. To boyi na biso ki voyou ye mona linga sa voyou pe na moment au coronavirus. Ils ont frappé. Le président boyi. Ndeko Kabunda awuti kokweyisama na parlement alingi asala eloko oyo eza interdit na vis-à-vis ya période oyo tozala ngo oyo babengi confinement COVID-19 au chef de l'état pekisaki kosangana plus de 20 personnes. Siko kobenga bato na permanence po baya kosala mobulu vis-à-vis ya kwa biso boyi mutu moko te même biso di progrès tokendaka na permanence te mpona okende kosangana na réunion quelconque. C'est-à-dire que toboyi na biso makambo pe toyebisi ndeko Kabunda soko oza na posa ya korevendike poste na yo oza obligé okende na décision finale ya batu oyo balandaka yo oyo balandaka IDPS mo balandaka un individu po soutenir ndeko na bino Kabunda ye wana uti okwesama et concerné force du progrès maman biso to respecter ordre de chef de l'état tout ça na confinement COVID-19 bandeko bosokola maboko bolata bakashine bofana bandako faut pas se distraire na ba makambo oyo nyonso ndeko Kabunda zo sala biso to tindaki yake no matana punda te biso pe to tindaki ye akende ko zwa poste ya premier vice président de l'Assemblée nationale te biso to fana sans c'était aliaki ye moko alongwe pe kaka ye moko